Donc il y a une luxe tout ba misa faire ba rekita ki bango pona makamna so lo ba tout ba ça la biso ba vocal. Même la biso ba nzembo malamu. Bongo te. Ora musala bango te. Vidéo musique. Ni genyema. Azo ba mbalo ba te. So ngo beta sala munene, faut zakana succès. Musique ba beta ngona nostalgie te. Omoni wenga ensemble sangala yango beta yi Martin. Lelo ko benga we rebo beta Martin. Ba ba yata jibe na Martin na ya ko tonsa te. Hein? Oui. Wana na isa moteur mabe bo sanga confiance. Comme na website bino makambu o. Vidéo musique. Faire azo ba mission na ye noke po babundaka. Ya zo ka bon po babunda te. Est-ce que ko ba ko sa test ba bitumba. Ba ko yembi bia ya ilukso bini bia ozaki danser tu ko machin. Donc musalo yela ki yango wana za o wana basala ki te. Vidéo musique. Moi et le retour ba ka na fait na biso zakari yango wana. Donc faut vraiment assez discipliné. Ne pas loba des conséquences. Origine que conseil. Pourtant ba na ko ba zakla tika mais moi je pense que nenga moni mupepa on legeli accompagner que mupepa za mabe. Ah ça soutien. Vidéo musique. Mi genyema tika na ko s'acharner na bato uzala na tranquille lelo Zamba sungi yo cop na ba tala yo messi la kana mutu mo azala eternel to na ba zakari ba kolega ba kolega. Donc profiter quand on attend yo on s'organiser mais ba terreau zo kotaka wana ke oyebisi bato makaka musu lo bo esamba musu donc ozo bimiso pena moi zo ba moi tout ce qui vidéo ve waze quoi courage na bisa mukolo hein courage mukolo ve waze quoi monstre ayi habillé parti courage mukolo acha didas acha arena didas oui big musique yo te bosenga ba date pona bato nyonso non ba date na bisa ko ba mission ba osengela ba date po ba faire bato ba na moi succès le to na besoin ba faire ba beta ba Fabregas ba waze quoi ti vidéo musique ayi la za Gaulois réfléchit Gaulois réfléchit pas ça Warrior réfléchit pas ça Gaulois zoba pas ça Warrior zoba pas ça te bazali vidéo musique et le focaliser na cop na yo ba jali show na kotika ko finga ote parce que yo uta pas fali lelo ya mbasu bata fali te donc yo pozaka ndemo na ti lokole na ti lokole ya mbaba ta feke te po ya mbaba bata fali te bato ya mbaba wana bata fali te vidéo musique ay aboso ni suite ya martyr éviter ko beta ma concert na sima fere waze quoi éviter biloko wana hein ba mission na biso berere musu ba na ngolo lelo ba sape na problème bato ba concert bango bon maintenant ti lelo waze quoi na imagine ni waze ko tia concert à 9000 places na poto soki Fabregas c'est tout Olympia. Mais série wana beta ko Olympia c'est bon mutalibo mali na foule ezaki na succès frère basala minene ba beta ngo na succès vidéo musique bimbu fimwe koma ya Léopard wana longa ya musique déjà koma ya bale kasi te e koma na nenga bale ba ya te ba ko na concert ba yo so nga so Léopard ye beta to beti film wala da to longoli yango il faut ayo rabatu ba ko aze ko lelo batika la ba bi pesa respect l'autre na ba problème na Congo to na guerre. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino, Bolinga Raming. Donc, on est sur www.davidewembe-masola, balabala. Donc, on est sur Bino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité, et là, la Masola, balabala, actualité, et là, la idéologie TV. Donc, bon, mensana biso, bon, mensana biso, na analyse, mamabe. Donc, biso, to sakana biso, liboso, mai. Si manabiso, ezalaka mai, océan Atlantique. Ba musubo yo kango na sango mabiso to mona kango to zaka pembeni nango to sukolaka to salaka makambo nyonso awa donc masola balabala comme d'hab donc ezalaka soke salami biso to zo obligé faut to bima na balabala to fanda to zo mo pepe to sola na analyste mutema mabe Messi Lubanzadio très bien habillé ouais toujours toujours les gars biso propriété là nango les gars d'éducation donc voilà masola balabala lelo ba tout baza connecté. Mon a goûté pilelo, top déj pilelo, mutunanga, bon voyage. Bon voyage pilelo. Mon a goûté le bagui dio d'enfer. Donc voilà, moi je pense que ça tout le va bien, tout analyser peu bien, bah tout ça absolument mato ya Roland Arabi, sauf que pour satisfaire bah tout sauter. Déjà pratiquement possible. Le musique est comme une baka, koto kuna warrior, koto gaulois. Alors, biso bato to ça effort ming to za au milieu du village to je va problème moi trop. So me golo baga moi et le mo boy c'est qui moi bête ko ta fali ba teto golo. So le le mo ko ta ozongi warrior. Donc c'est compliqué mais bato pe o bazape na mitupe malamu mingi ya kolongola pe sentiment. Bazo comprendre pe ndeni to solela. Alors, je pense que le quoi to au milieu du village tout ça na biso ka net et donc pour na obandanja na opesa ba mbote na masa na nga malela kulumbimbi maître malela na pesi mbote mobala splendeur et puis na pesi mbote na masa na nga bon séjour à Paris Jonathan Koussou la poule Jonathan Koussou depuis Paris na pesi mbote et puis na pesi mbote na masa na nga dada Shabani na pesi mbote na
mère à petit, Teresa, maman à Laurine, maman à Leila Lubanzadio. Donc, tout le lobo est vraiment, tout ça, nous connecté. Puis, on peut s'habiller pendant confiance. Ma sola balabala. David Wembe, on peut s'habiller confiance. Et puis, on va la satisfaire. On peut s'habiller confiance, on va la satisfaire, on va décider. On peut s'habiller pendant confiance. Bon, Lubanzadio, nous comprenons répéter comme si, pour la vérité, dans minute, on a comme un problème. Dans le sens que, ce qu'il fallait, c'est le Ramabe. Yo soko lobi yango bato ba traiter aux agolois faire ça ça eloko mabe soki olobi mabe o faire asali bato ba traiter yo oza nani oyo wario pourquoi komi bongo bon je pense que jibena we rappel ça qui na ngo boye mais même ça qui penza na forme comme lelo komi plus ba mo sala ngo pena n na moteur mabe koti et puis ba dérapage comme trop ba mo le kama mundelo trop ya kofinga ba insanité ba mo finga ba sexe ba mama kofinga bana et comme na terrain mo be comme tellement mabe mingi mais pour na biso bato to ça ba mourir de la bonne musique to mo na pe musique na forme pour na nga pe na nga mu na musu ezo pesa pe motivation ba ninga musu ba sa to mo na ifala beti ba rena to mo ni pe faire repartir par rena donc na nga mu na pe musu na misu musu s'encourage mais faut ça la ndel loyal et ça la te rofinga na ka wana terrain ndezo kende mabe mingi po plus ezo finga moto mingi plus ko mi ko pesa pe kanda alors tout d'un coup beaucoup ta ko musu a chombeli et comme kende makamo boye ça la bien te. Moi, je pense que tout souka mingi mingi na musique, tout solo la musique. Tout zonge la concurrence, jibe na we rabeta ki zenit, jibe fe we rapé fa gendo beta. Jiba bimisi te H, we rapa bimisi sola beto yo ka nini banze munye za wana. Et puis ba mise pe na kati ba zo sala be fort. Le lopo nie ba mise belo ba sala bangam bango mingi ba leader, on nie be fort na bango pesa moke. On nie à part na bango zo ya penza su mingi te. Ba mission bazana. Oui, ba part na bango peso mona te pour kala na musique akala. Malgré les lobes technologiques qui ont évolué, mais quand même, tu es pas que ta musique est obétama. Faire la oyema banse mune, mais so ouais la ba l'album, mais so il fait la jus vocal, toi chenze mbwezali kama. Et puis so ke na ngambo quartier la te idée mo ke na ndambo be ya ngambo BCBG et ça la bien. Donc force on est bandé ko sala que musique, ni ça travail. Mais le long musique comme il plus ba komba ba leader. De l'homme musique communication qui pas fabrication c'est une mission fabrication mon ko le fabrication qui pas déplique qui pas Patrick Beka qui pas bina filo et pas fali ou pas faire la mission bazo pesa susu na ebité ça ba musicien tout ça ba leader ne ba ngo pesa ba so chance or rapport wana ya yo chenga na cheba ne ko pesa pe force mususu ouais o comprendre musique la ki komba wera ka te so tangi wera poto po mona pe dide maselo mona Dolph moni ya jani moni o kepe kuna izali pe na moi structure wana. Alors force on a balobagi musapi mo sur la réalité te ba ne pe ko pesa ke ba ninga musu ba comprendre qu'il faut peine travail malgré ba kango ezalaki mais donc pesa pe force ko ajani ko to fa beta vocal mo ko le ga ya Gilles oto kuna fali fa bisala nzembu mo boye le ga ya feri et ba ne ko pesa bito pe ba challenge to no suka kana ba leader te mais l'autre comme na terrain photo sur la ga fali na feri bon ba mission na bango. Donc d'autre part pe bato bazo travailler na bango to bango pe ba bandeni pe ba ko s'organiser pour na makambo wana pe zonga biso na ba concurrence wana. Donc je pense que musique to mona on a mis sebele et puis biso pe bato to za naître en tout cas so muta sali bien to pe ça pe faveur de muta sali bien ouais mais biso pe to za pe mal compris et puis to za la ka mal compris surtout ba biso bo analyse moteur mabe. Donc chaque jour za ka koto warrior ba de touche congolaise na pe simbo mbote na bi ba ta congolaise ba ndanga to mettre lourd manzanza na congolaise ouais batache congolaise. Donc voilà mutulanga Tupac Tupac yo bigara changu ne tombera jamais boni ba sangwa sentiment ka fumba. Donc na bi ke iso yo attaque ngata ke analyse et puis yo attaque muto to zara na yo to analyser musique mais na nga mabete ya kofinga ba te to na biso milieu de village. Monsieur Lubanzadio auto betelo mo awa magena lekisi yango mais na rolex yango te po yango eza actualité ya lelo. Tout le bela likambo te ko se passer entre ba musicien Jet Set na kulutu na biso honorable Zakari Bababasu. Oso le belo moko awa na ko finga tellement bazo finga trop ezo pesa pe kanda et na kanda na pele msusu e ko tinda nga pe na sala mabe na ko kuta na yo pe bani ile msusu pe na ko tombeli et to fandi boye to mona kana no Zakari Bababasu na Ferregola bakendaka déjà bien te et na ebité soki senga to loka to ba cause na bango po ni bakendaka bien te mais to comprendre te to fandi boye to moni na aéroport ba musicien ya Ferregola ba menacer Zakari Bababasu sinon yo moni ndenge ouais nga utunga tindela nga ngo Folfimbala les jeunes déclarant Folfimbala et puis na Rodrigo Maimba to sola ki makambo yo. Moi je pense que na mona ki vidéo mais ça fait mal moni ka za par exemple makambo to ko sola
Honorable Zakari aza fait na biso abanda pe idéologie na ba faire ba ebani ça fait longtemps bobuti lelo pe bazana ba nga benga oka désaccord ezaka na ngote so ba pe faire mbela tia Zakari je ne pense pas to ba pesi Zakari den ezaka na oka ba désaccord mais na kasa ba désaccord photo zalaka na ba limite kaka yo loto lo ba tout à l'heure na monaki ya ilux ça siliki tia simba ve Zakari na nzoto mais na ina bisa moi ya ilux bo na ça ba miseka ya faire au moins ba vrai ba fanatique ya ba musicien ezaka ba warrior to ba gaulois eza ba musicien na bango de musique ya lo wa bale nga na beta na vita mais na yi supporter ya vita te ouais fa no mona joueur alongwa ki na imala joueur Barcelona ko ke na Real c'est-à-dire akomi ko exercer akumisa pa yo ya komi ba lo wa basi ndumba ndeto lo baka donc ya ilux to ba musicien faire ba rekitaki bango pona makamna so lo ba tout ba ça la biso ba vocal même la biso ba nzembo malamu bongo te ora musala bango te fanatique mutakwa ji akosala gisement mosusu mais eza yo na niveau no musicien te déjà pe bon to chesko to zonga sko ke zakara fundi lux ba bakangi kaka ba filmer kwa abasimba ye na nzoto esa ndeni alors na bi ke kanda pe zaka mo pane to lobaka malgré kanda mais ya lux to ba musicien faire bunu ba musicien il faut moi charisme wana ezalaka okoya osimba viana na nzoto te na selo bango selo ngai na loba ngai nde na zo analyser pour mon ami lux ne ça landi c'est kaki na sima ti faire azora lux pour na tazoka pas bina bien ayemba bien ça musala na ye ba gaulois ne peut-être so ba kuté na Zakari ba ko bref on est tomba ba tourner ko filmer moi na Zakari ça ba fanatique c'est pas lui c'est pas bango te ba mission boko sala ndengwana donc faire azora ba mission na ye noke po ba bundaka ti azora ba ba bunda te est-ce que ko ba ko sa test ba bitumba ba ko yembi bien ya lux bini bien ozaki danser tu ko machin donc musala yela ki yango wana za o wana basala kiti en tout cas nga pas na nge déranger nga na moni au point ni même faire yemo je pense que ko sala o benga mama te point ni busali bon eza niveau na bango ti o comprendre ya on a biso ke siko so ba ko kanga yo ka funda ki plainte d'ailleurs Zakara na pe député faut pas oublier Webi Kaza député azwaki oui to lo ngwana sentiment musique Webi Kaza député azwaki donc to yebi avantage no député azala na siko na tongo mo ya lux ba choma boko su anene ata ko bima 2 jours 3 jours mais ba millions déjà alors faut pas osala eloko wana to ngana na regretter makasi na comporter ba misa ba faire et puis baza ba musicien ba longola ba biloko wana eza makamba basi ya ba fanatique makambo ya ba gaulois na ba warrior ba kosilikila mutu mo boui mais ezate ke misa fali akutena jomo akutena exemple na petit na biso migeniema ne pas komi kanda migolo akomo critiquer fali ali bakutene ba beti ete eza misa fali te mta osala ngo ezaka ba warrior ne mutu ba osila na et donc voilà mais comme si na ebité to solo là oyebi ke misa pas na mutema oui est-ce que ba musicien ya Ferregola nde ba monaka Zakari afingaka patron na bango mutu asalaka bango po bazala mutu asala afutaka bango mutu alesaka bango siko yo mutu moko boye ofingaka ye tout le temps basa pe na mitema ba ko maîtriser ngote misa za mutema moko kaka na fanatique si je me trompe ya moi ce que la bisa misa pona ozala professionnel il faut comme trop professionnel misa mutema mona fanatique te mutema oya kati aka ndemo yango nazo expliquer ko ozala mutema mona fanatique mais yo lokola professionnel oza professionnel ko agir bongo te yo za musicien na zo le comprendre ngai yo za musicien moni mutu mo afinga patron yo ke bundisa ete biso na musique ya Congo makambo wana ya laina ngote so ezala ke bakutana ki ba musicien ya jet set na ba musicien F victime wana ya laka te wana ke ndaka na musique te wana za bango na bango wana mais mission ekutana mutu mususu te biso beta pe babale to beta babale to be place mo mari fatigue mo imana yo fouteur yo mona bola ne osimela nzoto mona batu yo joueur yo ko simba bunda na ba fala yo kango te balobango poni bo biso ko bunda na ba fanatique te po za makamna yo te ba ko fingo kaka ba ko oui mais yo zala ndesco professionnel ba keza normal no sa ondimanga te no sa olinganga te no sa olinga patron na bino de c'est tout à fait normal donc comportement moko déplorable ba ko sala ngoti et sali pena salité bon sauf que moto azane gaulois ko mo alwa ne ta sali bien mais na moto aza mayela za gaulois réfléchir gaulois réfléchit pas ça warrior réfléchit pas ça gaulois zoba pas ça warrior zoba pas ça te bazali baza même nga ko mo mutu mo ba tingo na commentaire afingi ba afingi problème solo ba ki mala mo afiki to lo ba mala mo bo ya fali asa gaulois zoba ba gaulois zoba baza bazali gaulois maye warrior zoba ça gaulois réfléchit à ça warrior réfléchit pas ça et donc voilà donc ba zoba na ne ba on doit sala ba est-ce que notre zoba au CP luxe ça le bien falo ba même mulani même ko musu to mona ye luxe nga longwe après yo yebisa biso ko te batindanga ozo mona donc pona on soki ba miseto baza batite lobi to muta okufa ba fe wala zate a olonga jour mo mona na Venez Zakari
o devait limiter tout le monde mona makambo to na musique donc ba mise za cop na bango te wana za makambo ba fanatique ba tiki ba fanatique bango ba sala boulot ba bina bien ba yemba bien pour na ko honorer ba fanatique na bango moi analyse mta mabe siko na cadre ya Zakari Baba Basso façon zoloba po ozo condamner ba musicien et tout le monde rende Zakari mingi nde mutu afingaka faire siko soki ba musicien ba réagir bongo mais yo ozo condamner ba musicien et bongo Zakari Baba Basso yango obokte na lobaki na yoke ni bandeli awa émission na to expliquer OK to sala musique concurrence za la loyale bato ba débordaka yo ebike nga za mutu atelemela bato ba finga ba yo ebiango bien na to loba noa beta jeli show beta na opération beta bango na so bano ke to za na ba limite to solo la ka musique to kota na ba foya bato te na bana bato te c'est donc Zakari Baba Basso peut faire sur la musique et que siko so to zongi siko na ngambo Zakari po ba ntenga no mambo ya musicien si bon zongi siko na ngambo il y avait Zakari Zakari peut faire comprendre que za mukolo faire le loza na bato pe belé ba musicien wana baza na faute oui oloba pe ba na mutema peut-être professionnalisme quand na mito ande kimaki po baza pe bato mais Zakari il faut comprendre pe que oza na nos députés premièrement et puis oza muta musique il faut pas que à chaque fois que tuka mutombeli c'est pas bien tu vois au moins ba retomber musu faire rôle baté mais au moins ba tunene ba agir ba personne ne ba agir donc pour dire que que mama musu souci au salon déjà oza parmi baté au bimisi biso pe na botola totala ba na komina fever ça dit oza icône mais ozo linga yo aussi sa valeur na yo pour mutu pas si ça valeur na yo oza crédible plus ba bêtise ba baye yo ozo man ndeti saka akomo kena terra longba na vanter ngo sona na bato ba niveau na ote bato ba kumisa yo bato ba landi idéologie na yo bato ba s'organiser ba vie na ba on peut pas comme ça le roi Zakari donc tout d'un coup faut en avoir charisme et puis faut en avoir manière et puis na ba limite mususu so moni kena mutu na marché bien tika ko lo makamna na et puis osali makamna yo donc moi le retour lo ba na vie na to Zakari yango donc faut vraiment assez discipliné ne pas avoir des conséquences corrige mieux que conseil pourtant ba na lo ba Zakari tika mais moi je pense que nenga moni mpepa on est legeli à comprendre que mpepa za mabe asa souta ti asa mutu fo yo ka te poani oli bende kam te ko yo ya news penda tali agiter atali pe mukuzu atali pe taille na ete ya atali taille na ete conséquence roi yango ne monani puis ye pas za muta barando mais ça sert à rien ya za muta osa rando na ba mission te po wana za monde na ye bien sûr lelo za bien malamu ye alingaka nde ko sala rando na ba mission lelo lo kwa za bien malamu na fali azala bien malamu na fali ko lo bana mamba faire te et tu d'ailleurs so le pe mamba faire te ba c'est le côté longole le côté donc mon ta garder ka bande na je pense mon dans ça on ga bongo donc soko olobi bola ma faire il faut le ba be afali non biso mutu biso neti ngam na vandia biso mutu tikali ke wolo malamu afali olobi affaire mais ba je sais pas que belozo mona wana ba nati lokole na moni pe migenyema na so pe moi entre parenthèses muki migenyema na tala ki lobi asali be mission mige na moni oto lobela nati lokole o telemela nati lokole bo mi journalisme mais yo posano kana ngo yo sko do sango na forme musu c'est ça la même forme migenyema zaka pas fali la nage pe lobi na live mo ba saki na bato mo na TikTok mutu mo so yo bi yo finga mama faire finga bo ba wangani l'autre mono ko mo kumisa faire o mlobi musique eza ba salité musique eza montre musique eza bilamba te tout bon ngala comprendre nga bino so za polo lingo sa mutu plaisir o lingo boya ka be fort on surtout musique eza ba salité ko musique eza ni parce que so musique ya ba salité do so mona débat mo papa le ya ba ndeko bef na alidor ba gene ko confirmer ce qui sali papa le nani papa tabula beta combien de jours na Olympe pour ni maman Betty Masigi na beta Zénith pour ni beaucoup misaka Kofi grand poète pour le wagni suivez les guides non a beta merci mais pour ni ngoko met effort à fallait auto beta toi na yo ko ba musique za salty non migi o se tromper frère intelligence mususu roza na ngo bete mokompe ko babisango yo lelo sali cop na yo comment osala be mission ozotala ma oui osana odima so mutabika ozotala hotel lelo akosi ni denye matu ba otalo sola mais il faut le colo zo lingo comme au milieu du village sala ngo ka propre osana no milieu o lo baka mambo zo lo ba avec son contraire yo moko oya nazo lo ba bon donc c'est contredire ye moko bon azo lo belo te milieu du village o tire la bonne na milieu du village musique ça ba monter te nem talinga monter ça fali non musique eza milieu du village nem ta auto beta ba concert ya minene et eza on peut ba sala minene déjà fali te musique eza salité eza ba grande salité ozoko se contredire donc alonga beta sala munene te après comment ça biso faire beta concert awa bota faire sala beta pesa ka munene 9000 places ya munene na poto te kasi faire pas beta parce que okumisa on poani tika ko se tromper ozomi kosana nani ozo so ane lili noto na nani lelo se focaliser na cop na yo ba jali so na ko tika ko finga o te parce que yo uta pas fali
lelo yamba su batafali te donc yo posaka nde mona na tilo kole na tilo kole yamba batafeli te po yamba batafali te bato yamba wana baza batafali te camion timbola zane mutabilo baloba oleka ndo ayambi mais bato afali to yebi bango oti omona mbasi kuna te bref ane boyano yamba makala lelo bayaka te point oyebi kozala ngamu na bango te na tomona bato nyonso oyo balobela mabe oyo afali bayaka pa na yo batafeli bayaka pa na yo oyamba inosibi oza komana selo yo aleka wana donc pour te dire que emele so azana mamba koloba ayaka wana pas emele aka kokapele bato webi focal mona sala ye eyaka pa mige oza komana donc mige niema tika na yo kosacharne na bato ozala na yo tranquille lelo nzambe asungi yo kope na yo bato bazotala yo mesilaka nango mutu moko azala éternel tozala na bazakari bato bakoleka donc profite kaka na ta na yo osorganize mais batere ozokotaka wana te oyebisi bato makambo mosusu lobo esambaka mosusu donc ozobimisa mpena mwa zoba mwa toskizenga na terme mais ozobima neti mwa moto azoba mpo moto alobaka likambo na bacontraire na ngo kaka ye moko ayebi eloko alingi te donc voilà Maître Merlin encadrement toujours bokotaka kotaka masolo balabala osala bien section musique mobimba nalingaka bien na tina trésor bakala bakalos mixeta section musique ozalaka na David Wembe ekosala bien Guilemondo Pantake ya Luanda Olivier Akiala Naiki Yenge moto sima moto ya patungolo kota masolo balabala magamba bien ezalaka benda Monsieur le Banzadio, l'histoire badat au monde ndengeni. Ouais, l'histoire. Indaki badat. En fait badat tiami et ça lui peut bien la moni peut les courager la biso fait waze quoi. Ah pour na bana mama fait waze quoi moi moké pour la conclure l'émission na pesi pe mbote na Tarsis Bambela na il y a les grands chantiers na pesi mbote nerveux Katangala. Le plus jeune manager et puis Folvimbala toujours. Ayebi poani na olo Katangala. So na zolo ba Folvimbala na yebi tina. Folvimbala, les grands déclarants, les biscottes, les plus napesi munanga de Chikingolo. De Chikingolo, na pesi mbote wala ina eto soleil pe ka ba faire et puis dialogue malili mutunanga yo on est de terre avec toi yo yebi yo za parler dialogue malili et puis na pesi mbote na petit nanga Philippe Tamwenko trésor musansala atozo mona na te mais faut zo ka yo za parler ayo wana za ya ntima trésor musansala bibelo on est ensemble donc badate tchami sali biso pe bien na moni pe ve waze quoi courage na bisa mukolo courage mukolo ve waze quoi monstre aye abie patie courage mukolo acha didas acha arena didas obi ke musique yo te bosenga badate pona bato nyonso non badate na bisa ko ba mission ba osengela badate po ba faire bato bana moi succès leo to na besoin ba faire ba beta ba Fabregas ba waze quoi ti Waze quoi ti basenga badate bo basenga pona waze quoi ti waze quoi ma comportement no ya ko beta ka préféré yazo mona ngo bien abosani suite à martyr éviter ko beta ma concert na sima fere waze quoi éviter biloko wana ba mission na biso berere musu ba na ngo lelo ba sape na problème ba ba concert bango bon maintenant si lelo waze quoi na imagine ni waze ko cha concert à 9000 places na poto soki Fabregas c'est tout Olympia mais série wana beta ko Olympia c'est bon mutalibo maliara na foule ezaki na succès frère basala minene babeta yango kana succès babeta yango na succès lelo musu miga bazana fimbu basala ya minene babeta yango kana succès so miga nyema azo bamba olo bade so ngo beta sala munene faut kana succès musique babeta yango na nostalgie te omoni wenga ensemble sangana yango beta yi Martin lelo ko benga we mo beta Martin ba ya ta jibe na Martin yango yango tonta te oui wana na isa motema mabe bosanga confiance comme na websa bino makambo oyo waze wa lelo na pa ya ko beta bena tondisa bon to resko o banobeta ngoneni parce que so fallait o beta conseil na poto to faire na dynastie ba yo ba nzemba yo kan siko waze ba yo ba nzemba neni ba yo ka fimbu frère fimbu koma ya léopard wana le ngwa ya musique déjà koma ya bale kasi te e koma na nenga bale ba ya te ba yo na conseil ba yo so nga so léopard yebeta to beti fimbu wana da to longoli yango vieux il faut ayo ka batu ba waze ko lelo batika la ba bi pesa respect l'autre na ba problème na Congo to na guerre bandeko bazokufa kuna na est du pays donc nga una nga lo bango est te nga lo bango Congo. C'est plein de gestes à léopard basala qui en tout cas ils gestes moko bien donc man photo dénoncer no makambo wana et to ba passionné si sauter waze wa oya plus yo sala ba mpiaka na ba concert plus ba donc on doit pas plus waze ka sala ba mpiaka na concert ba no na kanda guerre ba bomba batu kuna yo so ya super ko sala ba mpiaka or so ba tondi nde ko sala ba tout plaisir ve en tout cas tika ba biloko wana ero yo mi pesa ka respect parce que ba terreau ndenge zeli ba koto ba warrior koto ba golwa mpepeza mabe ale waze wa ko beta bata culture pays vipe baza baza kana batu te bazu bangwa ba yo saka na matu oza bangwa yo mona ba de cultiver ba oswana na ba to kese ni te
bavie bamipesa respect à garder dignité leo tomona bamise baona bave nani nyoka longo te bave bozi te avane kimia balinga ba problème te ozoka mal bon mbongo eza mabe donc ba obosala kozaki mukoso osali mpiaka ta lelo synonyme mpiaka ekoma bawaze quoi est ce que na age waze wakokota na babétise ndengwa po ani ozomilinga opesa respect te osalaki so osalaki vie ezalaka ndengwa na tika befort ebele ça sert à rien mission moko na lelo ayebani te ata mission mo waze wa bayebi asaki alors rebete ocha 9000 places n'importe quoi batika biloko wana lokwa bona chance bona nga na liste moteur mabe conseil na repesa fe waze en tout cas bo chango na ba miniature bo komisela eve ni pesa respect mi pesa respect tangi ba classe puis pesa français na respect kolinga te ba mo minimiser yo déjà ba mité ba sarane lo aba ba fini na mama marti olombo mangu mafinga ba bossa na bango lingo me mangu so ekesusu na nini yo kuna na dila sarena en tout cas viens motama be ya motama balinga biso te ya solo aulo ba pe afani pe bona mone vidéo no date bani to kuta le 11 mai la vidéo biki apesa ka ba mbote na pesi mbote na maître Malela Kulumbimbi puis na pesi mbote na Piscandolo PDG Roslin Folvimba la pesa PDG Roslin moi zo mwande musalo zo kende donc ba tout ba pesa nga confiance nazara au milieu du village na côté la mudute et puis naza parti puis naza incorruptible bino de français oui même jamais nazara corrompu piloli donc il est le top 10 il est le top 10 mutanga et puis na pesi mbote pe na bata Paris ali na nseka le Montréal le venanga Mvuandu et Bosandrelema bon séjour na Paris et puis Diele Macharan Nzambe meilleur déclaré Afrique centrale Diele Macharan Nzambe Macharan kolo moto moko bien et puis na pesi mbote na mutunanga Sylvain Lumila na yo arena petit nanga DJ Champagne le lai pe moi libanga DJ Champagne, Sylvain Lumila, et puis on appelle DJ Stuga, Jojo Hidalgo, fils Magdo, donc on est ensemble, la famille est à moi, mon nez, donc DJ Chegeba là. Mbe Manzambi, merci beaucoup na geste, mutunanga Mbe Manzambi na yo na yo arena. Espoir ngoma yonzika papa balabala. Espoir ngoma yonzika Solebembe, l'homme a remontada. Tagi joana espoir yonzika la gibokolo, en tout cas on appelle son mbote et puis bombelinga. Espoir ngoma yonzika balabala na sepela ni papa balabala donc wana ka famille donc mam to linga ne yango bato bazo encourager biso bato bazo cha biso pe pour petite bimara to na ba transport na biso et senga photo de tomela donc quand même faut osala pe moi mutu oui ba ke te frère wana pe aboira nga moi mabanga bon to senga raté to obligé rater mais quand même les balobara que les bons comptes sont les bons amis donc tant nga zo mona pe ke yo pe ko tona ra pe moi cool nga pe so ka masola balabala bimi na saliga ne to sala ka Rodrigo Maemba puis donc na pesi ba mbote belé na sentiment ka fuba aisha ba na pesi ba mbote pona moda to chité et puis et dozana no Piscandolo sur la date to beta no sur la date Piscandolo na pesi mbote na Léa Massamuna donc on est ensemble sur la date to betika ya waze quoi to compagne te ba lobi faire rigola a titrer ba date belé et faire écoute à beta ba date belé ba tout seul ba to nga ba date pona concurrence za ba faire ba date à beta faire Robert après on a reçu date na Genève Robert Barena on a fait beta yango ça la bien musique fait ça la concurrence ça la loyale plus bon ba reçu date tout au makambo fait date et ça li bien au moins te mikolo même internet comme bien imaginez ce que tu fais à beta ita chaki date tu ko auto zande et ça li bien en tout cas on a zo encourager aluka ba salle pe ya minene ba 40 000 personnes à la fois beta beta ngo pe pona aussi ça ba to pe ba temi musique ata excuse Kolanda pe za kana ngo mabete solo ko za ngo malamu ko Kolanda parce que 9 000 places on les a payé bien mais na niveau pay à faire il faut mata donc on va 40 000 places 50 000 places aza na capacité au sala c'est un beau chanteur aza na ba fanatique on a avantage mo baza na ngo pona ko tonisa biloko ça doit ça na ba golo na yo et puis ça na voix na kitoko puis ça na ba nzembo na yo affronter yango moi je pense que ça la bien et ça la bien pona to machara culture na biso l'homme la tiongo to la muto moni 4 dates et ça robeta na Zénith faire robeta na you arena ya Genève fallait robeta na États-Unis au moins teke donc moi je pense que félicitations à Fabregas billetterie za wana ba villageois bo kene bo somba bo booster pour na retombola culture za musique na biso to na ngo besoin concurrence za loyal mais koleka ne ba mondelo te donc bravo na Fabregas et puis papa Hervé faire rigola courage fallait peut moni à 2025 à annoncer sous ba date donc mam tozo lingane yango na ba bina filé bo la muka ba bina filé pas za kolala la muka papa la muka tika ko saka be mission ko tika ka ça sert à rien ero to linga suba misa ko lobaka te ero to linga misa bazo sala lingi misa ko analyste te ko analyste te lo ba déplique ba fingo yo ko lobaki concentré bo bisanze muna fabriquer c'est ça la système ba misa na poto bo kebeta ba sala musique to lingi là on a formé on a to lingi misa za la trop kaza tozo ndenge za kala félicitation na héritier na moni aza pena trop doux
et puis héritier bungi na makambo ba média ko koloba bien aza concentré même temps album ko bima ça la promotion album eza na ngoma télévision te ko na ba piki ka buzo ba ko ça rien so muta lingota lingote oyo lobi na TV so ba ko fingo iso to vanda kana yebi ke to ba commentaire ko bana ko finga ngam supu ya komisi mais là on a aussi plan na uta la sondage nde moni bina ya combien de commentaires te 500 commentaires bon 500 na fingami na ba komisi nga 400 ça c'est na za dans les bons ouais c'est ça na za dans les bons voilà donc via ndenge on donc il faut tala ka ko toni ni balance na ngetondi likolo et puis koto eza ko kita donc c'est eza nango logique donc quant à moi ba mission na biso nyonso courage pas nyonso bozali bosala ka musala pona ko sauver culture to nango besoin na minute openda moi ba bagarre onde zongi boye bien ouais ça ndenga ndule penda ndule sali bien pene motiver musique la moki et sali bien ba mission bazala ba date ba tete ba date ba musicien loro ba yeba ka makambo ba ko futa biso na critique to nango besoin za ba date et puis ko keteka mboka liboyo ko même drapeau ya mboka musika mingi en tout cas moi je pense que yangwana o etikali ya ole kana ba mission misale kaka 12 fois émission na semaine te wala ko nya na tolingi na biso ngo tanto na bolimbisa biso batikila ngo yo ba mi wa botikila ngo biso donc ba misale tolingi to mono na répétition to mono chef affiche te date o même ba misale na poto ke to mono ke o beta ba concert voilà ba ndeko misupe o ba za na posa ba yeba na osu bango recruter bango po bilo ba yeba ni sabino po ba wera ba jibe ko kota bo keske na ba ba mino ba poto lelo to yebi bino mais lo wana photo fan ngo oui ouais c'est important on a important moi ba musique photo sur la rapida musique boy to fungula ngo pena moi munene ba mise ba ba posa na biso zanini ba mise a rekoma na liste te mise l'homme na tongo la mugi boye wana leki ya pa leki et puis le ka be mise abi ke ba tema question mo pas critiquer moninga te critiquer zala na nzembo nzembo no ne seleki ya nani ya yango na musique to nzembo na yo o to beta sali nini ba jo so ba yamba ba o fela vocal ni ba mise bo tuna ba on to beta sali nini au tout de semaine moi to banda affiche te ba tourner ça comme les années ezalaka te o mulaka so aye ba tourner ngani concert nani ya bo ya concert a fali to bo ya concert a fait bongo yo beteza oyokiti to oya beteza e autika ne ko beta te donc ba mo oya mbo ya ko boya oza sous mission te donc on a folu kwa musamu ba je pense que biso kwa to so milieu du village to la musabino puis bo lamuka pena o to amna vérité a ezate wa peso mimu ba pesa ko bibero to moni nze muna kala ne zaka biete misa ko se référent na kala ti kala c'est déjà le passé to mona pele le kufite oza jeune abeta chou d'Angola abeta carton d'Angola abeti carton aux États-Unis fiston mukendi abeta chou d'Angola kota masola balabala biso musana biso za photo la musabango bazongela cop na bango batika be émission ya pamba o biso do bakala portugais be émission toa batika ngo soko ya ko sala émission ayo pesa biso programme non kaya musicien ya émission pa ya ko finga musicien non c'est important te zalaka nango pété yaka pesa programme orchestre na yo pesa programme ya orchestre na bino pesa ba projet ndenge bo voyager ndenge bo ke beta ba concert mais ya ko ya pona ko sala ba droit de réponse ya finga ki ngapena ya ko finga non wa eza ngo bidana sans te ali samta mabe ouais mona ba tunyo so balandi yo ouais ba nyo so balandi nga donc merci na bino ba suggestion ba pelle na bino ba remarque to na ngo besoin to za parfait bon open na lo besoin ko engager ka ngai ya mona mtana ndenge na oui bien moi voilà mais sauf que toi na bino besoin pour encourager biso kaka so to lega boye so ti siko to zo continuer ngo za po bino boye biso que te en tout cas bo na bonne fois puis bo sala ngo bien so to na sa ngo mabembe ero bo ki para biso te donc comment bena prendre ni maso ba bala tini la da ba lien ko donc c'est que to za déjà dans les bords donc mais sauf que toujours nga to continuer to comme ça ngo pe bien o comme ça ngo bien mingi na puis na bino ndeka to loba ki donc so yebi ke koto ba so la yo pe ba ke so li ba so li yo c'est obligatoire te mais ça na moi conscience pour so conscience c'est longo yange longa mbangu ponga na moté mabe donc so dans na bois 3 fois 4 fois na mona ka ke réplique nous ça moi compliqué ngape na ko moi compliqué donc na pesi Fallon elle la patrona Fallon na pesi mbote et puis na pesi mbote na petit na ngai nosha na pesi mbote belé maître malela wana mutu na ngai et puis na pesi Charvelis Tetani Jibril Mazo na pesi mbote et puis na pesi mbote na Jadel na pesi mbote batakini boleki pe mo belé puis na pesi père na ngai JP Lubanzadi JP Matula mpaka yo mo yebive na ngai jenga kabungu cellulaire en direct de Dubaï na bi na mission na kino sala ka ndeto yo kana kido dino ka fusa papa possible mal ko kubangisa ba o bazozwa te so bazozwa mabanga te ba dage se ko compliqué j'ai donc entraîneur soit tu joueur na terrain monique coaching no sala ngote asara ni abimisa rai bongo de donc en tout cas il peut na souk sa bravo na ba léopard na biso en tout cas bonne chance na bi ke to bimi 4e mais sali bien moi to betere pe libaku pona moi chancel même mais baba le rara ndengwana so raté penalty ba ko finga pe mais après so to lali na biso
Tout maman il a vu nos canne qui tient donc Chancel même ma courage capo. Nous a des cœurs na et puis mais chaque et les ans en baba en tout cas parcours il y a Léopard en tout cas félicitations pour la facilité beaucoup d'équipe et belé ma quatrième. En tout cas tout ça peut faire na bino mais sauf que moi attaque caractère moi ouais ma rocha babi mais tu dis qu'avec l'état au entraîneur en tout cas félicitations tout monde ba les betami qui en tout cas kitoko. Rodrigo Maemba RM Kota Masola balabala et kosala bien chef Mambi chef Mambi Kota Masola balabala Masola ba ezaka Masola balabala Kota pinda Masola balabala to ana posa na bi Fisto Mukenda beda shuda ngola Kota Masola balabala batuto balingaka David Wembe batuto balingaka Mesu Banzadio biso to pesa bino confiance po to sala pona bino donc bino pe bo sala ya malamu pona biso ebi ke to sala bien pona bonne marche pendant ya Masola balabala donc on est ensemble avec vous pour s'abonner massivement na Idéologie TV na Masola balabala pour partager des émissions ba message wana ba like wana et ça la rappelle bien donc on est ensemble avec vous ciao.